Kimbangism oye! Nkamba oye! Koreki oye! Mandombe oye! Papa Simo Kimbangiangani oye! Papa Simo Kimbangiangani oye! Papa Simo Kimbangiangani oye! Papa Simo Kimbangiangani Mwanga Bebe Wazola Wale Mizola Kaka Ekaka Yani Kaka Yani Kaka Yani Kaka Onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tomoni bandeko na biso oyo bazali koyekola mandombe. Pe ba discours na bango bapesi biso nyonso tolandi malamu. Kaka likambo moko tokosenga lelo oyo Papa Simo Kimbangiangani asengi biso bana koriki tosala effort po ete toyekola écriture ya mandombe. Pona nini na biso bana koriki koloba ete avant ekende na ijiki po ete ekende pe na mokili mobimba to na lingomba nyonso po ete toyebi préparation oyo bapapa bango nyonso misato basalaki na 1970 na date oyo ya biso ya le 17 juillet. Toyebi histoire ya tata Simo Kimbangu. Te manso ekobanda na ba jeune. Pamba te ba jeune bango nanu bazalaka na makila ya makasi, mai ya makasi, nzoto makasi. Soki to prepare ba jeune te esika bango bazali kokende ekozala mpasi. Pamba te ndenge Papa Simo Kimbangiangani akolobaka ntango nyonso mpona kobebisa mokili to kanda ya Nzambe mpe abebisi mokili, kasi akotikaka ndabwa batu oyo basengeli te batambusa kaka mokili koloba ete baponami oyo bakolandaka mibeko ya tata Nzambe bango nde bakotikalaka. Yango Papa Diangenda alobaka na suka ete triage ekozala. Soki totali malamu tango ya Noe oyo bakufaka mingi na mai ezalaki ba jeune. Pona nini bazokomona ete toza nanu bilenge tikete tosalela mokili. Tokosalela tata Nzambe soki tokomi mibange. Mibange okomi mobange ne omoni ke okomi esuka vina yo otiki makambo nyonso oyo ezali ya mokili. Nzoka nde oyo bakosalela tata Nzambe bilenge, donc ba jeune nde biso. Yango oyo bakufaki na ntango ya Noe mingi ba jeune mpona nini basosolaki nanu te, bayebaki ete toza nanu bilenge tikete tosala masumu ndenge elengi. Yango mpe bakufaka mingi. Soki totali na Sodome na Gomorre,
likambo bajene nde bakufaka mingi mpona nini bakotaki na bosoto nyonso oyo ya mokili, surtout na kolangwa masanga. Soki toke na kolangwa masanga tokosukaka na nini mingi? Soki toke na kolangwa masanga tosuki na nzela ya ekobo boye te yango kanda ya Nzambe esalaka na ntango ya Sodome na Gomora. Yango banzembo ezali na kati na lingomba koloba ete eske bokanisaka nanu mai oyo bazalaka na ntango ya Noe? Eske bokanisaka pe oyo ezalaka na ntango ya Sodome na Gomora? Biso toza bana mapamboli, pamba te bapapa bazali kosala biso rappel makambo nyonso wana biso bajene. Yango emonanaki na 1972 eke bapapa bafandi bango nyonso misato eke to purifier bana na biso bajene bakende retraite ntubila babwaka nyonso oyo ya mabe balanda kaka matei ya bango misato ya bole. Yango balobaki ete bonsomi ya mokili to banzoto tozali kozwa, kasi etikali bonsomi ya molimo oyo tata molimo santo pe komonana ete pote to bosomi oyo ya molimo santo mingi mbeba eza na biso bajene. Tobanda nanu kopurifie bajene na biso po bango nde bakoyingela biso. Yango tolobaka avenir de l'église bilaka ezali. Papa Diangenda alobi ete na bareparation tozali. Soki appareil ekufi awa ezala batelefone ezala mituka okopanza yango po bongisi pe etambole pe esali. Kasi na invention na de comité toyebi likambo wana balobi ke invention ekobima na kati na lingomba tata Simon Kimbangu. Papa Diangenda alobi ete tolongola nanu kitendi ya mwindu oyo batya biso na misu. Kitendi ya mwindu ezali nde tokoti na banzela oyo ezangi ntina ya mabe ya kitendi ya mwindu. Yango pwete tokoma na invention ekobandaka na nini? Na écriture. Donc écriture yango oyo donani to force biso nyonso toyeba écriture mingi na kati na lingomba. Ndenge bakolobaka na Kikongo tokovwezilaka makambo nyonso ya bapapa. Tatango tokotala eke bilaka ezali koumela malgré bapapa baloba boye eske kosalama. Lokola nani tokomi na esika wana te tokorepetaka yango na 5 mois. Papa Mfumalongo, Papa Diangenda Kontima makambo nyonso mpona kokose communiquer na Kinshasa fo okende na foni. Tango wana Papa Tukemboso abanaki kosekipe na foni kuna awa na Nkamba. Kuna
epai bango baza kolanda omona pe esika nyonso bafoni ezali bango pe bafongoli papa diangenda alingi oloba nini na bafoni oyo baprive bakoti na fréquence wana bayoka papa diangenda alingi koloba nini papa tukembo so baniongaki papa ezabo eske bokoki kosala likambo te oyo kozala bosololi sake mutu ayoka papa mfuma longo papa diangenda alobi mon fils tukembo maso eza nango na nzela ngai nayebi tiktak wana tokoki kosala eke meme kutu na se ya mai ozali telefone ezali oyo boza kosolola na se ya mai tokanisi batelefone nde ntango wana oyo bafixe wana basinga yango toyebiki na ville na batu nyonso sans différence yango soro bomonaka biso ndenge totutasaka mitu wana na papa wana ndenge mosusu oyo babiri topesanaka boye wana mpe eza ndenge mosusu eza boye te toyekoli tosala effort po ete biso nyonso tokende koyekola kobanga ezali kasi na bino bato ndenge boyekoli bokosala effort ya kopesa gu na biso nyonso ata kutu toza na posa wana te me bopesa biso posa wana ya koyekola mandombe tookani nalobaka ntango nyonso na kombo ya papa Simon Kimbangu kiangani pamba te ye nde oyo azali na nguya nyonso wana ya tata Simon Kimbangu ya mama mwi yango ezala kaka ba archive te me toyekusa mpe baninga tobanda koyekusa na baninga biso nyonso tokoka koyeba bose décourage te ya koteya biso tosilisi bokombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kimbangisme oye, Nkamba oye, papa oye, totonda malendisi ya ntina oyo tozwi na kombo misato ya bonde o kombo ya tata mwana molimo santo nde tosengeli bondeli na nsima nde photo souvenir. Tusama munazola kwange yese ye kwa mwana ngetata mwanda wa velela fumo tufukamane vutula funda lya matondo ye matondo kwa beno batatu bandongo muna mana malikuwa makutuvangilanga muna ntangu za onsono matukuluvutu dilanga matondo beno la vovadi vwana lukala nzole ovo ntatu silo asungula mfundu za kitino kia manana sigakala eno kintuadi wao mpeta kuikila mnangita tasimu Kimbangu katuvanga nga koncho kwa diambuko voka tulilombele luveko tena vinga kiki yebisadi bieno vo bana balongokele munantumu munu zangeta mwanda wa velela bisono byo binavo bya mandombe yisongelevo bisono bya ndombe inani njona muntu wasemwa wantete kwa ngeta nzambi tuzeivo wana tulombela ngadi ono muna ntangu za onsono ona mpova zange za papata ngenda kuntima kwa bana batekela mkanda ndombe ubavanga dina dikondo lobedela kabalomba ndolo kiko kanti muntangu yi mbote tobalombela ndoloki ebetula kampito lomba ndoloki mpasivo mana menavuma la kubika muna beto
maana mena vuma vila maswama muna nkumbu yange papa kisolokele vuma onsono imasoloka muna nkumbu papa de lunga na benovo maonsono mafuti lunga na kaka muna ntangwa ne boyifweni papa dangenda kuntima diambu ina dirohoga ngita tanzambi yagenda kuntima kwa beto mkanda ndombe wao kinavu diambu dio dilungane vo masono mandombe mamonekene mfumo edika katulombele lutu ana mvisu luzambote kalutu jambo didiakako dina dilo vanga mna 1970 mna le 17 juillet la banzela bantwenya bobina vo bandombe banza ya mvimba fumulo tusadisa twakala yengwilu yempela tukatula tenda kuvika ndombe kiba kututula mna meso beto muna ngolo za beto kibeni katule lenda ko kanti muna nkenda zabe no batatu balongo papa kisolokele papa dalunga na papa dangenda kuntima bika bula kutusadisa tukatula na moko mantatu kali mpemba kwa bana beno balongo kele bisono byebyo endinga yoyo kaluba yambudiko edika katulombele ndo kutuzibula mpentona yeza yiko beto baonso no twalongo kabisono byebyo yendinga yoyo dina shida kala di mos mobeto fodi katukidi muna wa umwanda sambu zeno kakatutaloma muna ntangu za onso za sikila muna beto muna zola kwa ngese yekwa mwana ngitata mwanda wa velela amen Amen. Voilà, biso nyonso elandi bandeko na biso ya koreki nauti kozwa babreve mpona kolakisaka biso bantite mosusu totikali